Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Refusé une ampoule. Aujourd'hui grâce à Dieu je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non. Fidèle moto nzambe Lucifer ekomi sikoyo ntango na banda mosala nazwa oyo ya ngai na utilité oyo ya ngai mokilo eza ya ngai. Fidèle moto nzambe Lucifer. Ekomi ntango nasala mosala ngai Fidèle Lucifer. Nekozaba oyo ya ngai, nekopanza sango na ngai mpe naye kosilisa oyo nga nabandaki na baeglise na bakommunauté na bafamille. Nasala musala na ngai. Ngai Fidèle moto nzambe Lucifer. Ekomi ntango nasala sikoyo mosala mokili koyeba Fidèle Lucifer moto nzambe. Oui, merci. Na sepeli makasi na boye na bino. Juste na bengisaki biso na réunion oyo nalingaki tosolola po toyeba qu'est-ce qu'on doit faire et nini da tosali efandi nini otosali nanu efandi te pe nini tokoki kosala po etefanda afin que église ensemble to communauté na biso ekenda liboso. C'est un peu ça nazalaki nango lokola premier point na réunion na biso ya tongo lelo. Merci Thomas. Bon, le problème est à la communauté. Les gens ont dérangé biso. Premièrement, dans le Nzambe, Thomas est un sacrifice. Vous voyez très bien. Nous sommes Nzambe, des difficultés sont ratées. Nous sommes Nzambe, des étapes pour essayer de leka. Et c'est un besoin d'étapes pour essayer de persévérer. Pour un jour, peut-être dans une histoire. C'est-à-dire la difficulté mon côté, au lembisa biso. Ils avaient une difficulté mon côté, où arrêter biso nanzela, tout se décourager, tout ça. Bon, pour moi je trouve que c'est un tout travail. Quand tous ensemble, c'est un tout travail. Pour la communauté na biso et s'en sortir, communauté na biso est banné comme la visibilité
Ici, on a tout travaillé. Nous avons salé au PC Bissou. Parce que tant que nous va aller, c'est-à-dire, après cette recommandation, il faut évangéliser, gagner. Et pour tous en sortir dans la communauté de Bissou, il faut tout évangéliser, tout gagner. Tant que on va zoya, nous devons récompenser dans le salon de ça. C'est ça tout le monde. Ils ont bon ça, ils doivent payer dans la main. Ils doivent payer les malins en casse. Évangile est un amour fait. Mais évangélisation est un bon. Oui, ça demande des moyens. Moni, il faut tout ça là, n'ambongo, mbongo ndé. On a surtout dans mbongo, ils ont malin ming. Ils ont malin en casse. Vraiment, Boza a raison, vous avez vraiment la raison. C'est pour cela que nous avons ensemble et nous mettons pourquoi. À part la communauté Nabiso. Amen. Parce que Dieu nous a donné des grâces et capacités de lui servir. La prophétie est là, dans un miracle, guérison, etc. Dieu nous a donné ces potentialités. Mais nous avons appelé sa vision, appelé sa provision avec le temps. Mais là, comme on a ne soyez pas pressés. Tous les temps ensemble, tous les musala lolenge longobami, nengi tata osenga neto kosala. Parce que tango tozali, eza tango yo mabete mi makasi. Diable zo luka kokota même l'église komeka koyiba kobebisa. Ba oyo ba benga ma pe ba konama. Mais eloko eza madame, la Bible nous dit celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Sont aussi matul kampi konabi kenzambe na tango esengeli akopesa biso to. Vraiment, na s'appelle makasi. Le pasteur bana ngai na bandaki déjà koyebisa bino makambo oyo bozosala ndazosepela nango te bozala lokwa bana ya bata mbongo mosusu wana te oyo babimaka bavoyu baloyenge nalingi yango te nalingi fale bozala vraimen bomilakisa vraimen exemplaire vraimen ya mosala oyo papa na bino asala nango botala na niveau mbongo papa na bino asana siko bino bolingi bozala lokwa banani bravo nakopekisa vraimen yo mama na yo vraimen fandisi yo vraimen tokonseye yo amwa mobali il faut vraiment milakisa vraiment milakisa exemplaire vraiment na kati ya ndako oyo yo olingi kobimabimabimame kotambolaka tambolaka boni boyeko nakopermetre teke yo ozala voyo ezala mbala suka nayoka ke ozwi mutuka ube loko moko na ndako ya papa na yo poke na mwa mbiasi na baninga na yo mama napekisaki mutuka papa bima na ote me asali ko mutuka tia bimi na mama befo mama tuna bravo akendaki na mutuka papa wa bravo tala papa yebisaki ngai na sima na ye zanga mutu moko te akoki kobimisa eloko awa soki ngai na ye papa jeter mama makambi na olobela mama kaka biloko oyo biloko okoki kotelemela ngai naza mwana mosala ya patron nazali mwana mosala ya porte nazali mwana mosala ya kateko nazali mwana mosala ya place nyonso nalandela makambo ya famille na bino ngai nayebisi yo deja ngai nazali te nayebisi kanga osangana na ngai te ntongo tobenga ngai papa omoni ngai papa veli to omoni ngai papa ya papa kosangana na ngai te naza na bana lokola yo papa na yo azotosa ngai bongo yo na mama na bino bazotosanga bravo ngai nayebisi yo bravo ngai nakobeta yo mabe nini ekomi nino biso bakala mingi to okuti kosisa koso mama limbisa ngai ndiongo omoni ngai nakoti na kanda eza mopaya yango omoni ngai na doze ndiongo omoni mokili yebi doze nakitisi mopema eloko ezosala ngai pasi pato abenge ngai lobi ayebisi ngai papa je t'aime ngai nakoya sokolela ngai motuka ya ble nayenga motuka ya ble boy namona bravo azokota na kati ya motuka ya ble nayebisi bravo tika motuka wana eza ya papa akoya lobi azoyebisa ngai naza eloko te ngai je t'aime ngai eloko te mama makambo nakosala na kati ya ndako oyo okondima te tuna bampuku bayebisa ngai papa je t'aime boni boyeko yo komi na niveau ya otiela bana nga baendoside na biloko po balia bakufa mama
Est-ce que ngai na koki kotiela bravo mutu ne eloko ya mabe na biloko iza nde nazoboya asimbaka biloko ya patron po ntango abandi na mutuka tia kosuka na mokadi ya patron eza modinda te. Papa, le mwana. C'est comme ça là, on sala qui a déjà. La salle qui maman. Ah maman. Oui, Kota. Bonjour madame. Bonjour papa. Olu comme tout papa. Oui madame. Kota papa nani. Merci. Sanda papa. Merci. Oui, nani yo. Tu comprends bien? Pas de problème. Merci beaucoup maman pour l'accueil. Je réponds au nom de M. Fidedi. Nazali moko ya grande communauté oyo esoutenaka basali nzambe. Alors communauté na biso ezali communauté moko internationale. Tusungaka basali na nzambe, ba église, pasteur, tusungaka meme ba bana na nzambe oyo baza na kati na ba etonga. Dans ce cas, tout le monde qui non, pour la nité, tout kende to sunga communauté na bino. To sunga bino na kopesa bino ba matériel, ba instrument, ko tongela bino ba église. Ko sala en sorte que église pe bino moko ba sali na nzambe, boza na vie nini ya malamu. Oyebi bien maman. Bible se bisa biso nzambe azalaka nzambe ya bosoto te. Pe nzambe azalaka nzambe ya bobola te. Azana wolo mpe palata eza ya ye. Nzambe apesi na organisation na biso ya koyeba kusunga. Lokola papa Juste Kitambala, patron ya imprimerie JKK 01 service asungaka batu. Lokola mfumu shala kongando ya 12 mètres asungaka batu. Yango moni na yepa na yo mama prophétesse pona kosolola na yo fait que soki yo ndimi et que communauté na bino ekota na organisation na biso to kosala nyoso tout pour que communauté misa nini ekende musika. Voilà maman on a zaki na moya kuba yango wana. Merci beaucoup. Merci papa. Place lipambole yaka banekija te. Na sepeli penza. Na sepeli posunga biso na kati église na biso.
na sepeli. Siko papa, lisanga bino ezala côté. Merci beaucoup maman. Et là on a eu bosso na sepeli parce que on dit d'abord offre na biso. Lisanga na biso eza musika tezaka pembeni na yo. Lisanga na biso eza musika te. Ka côté na biso. Ezaka pembeni na yo. Yo il suffit kaka ondima. Ozolanda ngai ondima kaka ke bo papa ngai na ndimi kokota na lisanga na bino non organisation na bino automatiquement au bandi ko bénéficier na ba service na biso. Il suffit kaka ondima. Ce kaka yondimi mbala moko okomi ko bénéficier. Voilà. Parce que papa il pas moya ko ko ya mo pensa. Na ntimi pensa kokota ya. Merci beaucoup madame Nandeng Yondimi. Na tuno question mo. Est-ce que na mutema na yo na mulimu na yo na makanisi na yo ondimi ya solo na lisanga na biso. Papa déjà na ntimi. Na ko ngate ni pambolo. Na ntimi pensa na mutema na mo. Na ntimi kokota. Merci beaucoup. Nandenge ondimi kokota na lisanga na biso. Simba ngai. Pardon, ana kota te pardon. Pardon, tika ngana zonga nga pardon. Ngana musala nzame na kota ka tsiko te pardon. Limbisa nga pardon. Kanga munoko. Kosala nga mabete pardon. Yoka nga mabete pardon. Awa. Pardon. Isika okoti. Pardon. Kosala nga mabete. Babi makati. Kosala nga mabete pardon. Tika ngana zonga na. Yoka. Nabuma yo. Okufa. Nakata mtu. Ebinga. Comment on a Lucifer. Pardon, papa, tu connais qu'elle n'a pardon. Pardon. Denge okoti awa. Okobi mate. Okobi déjà discipline. Tu connais qui vote, tu connais qui vote. Tu connais qui vote, j'ai qu'à dire sur moi et puis on continue à se comme si ah t'es non ça. Yoka. Le sungi. On a yebisa ki na zo sunga yo. Eza awa. Tu connais zonga na nga musala nzambe pardon na kota te pardon. Yoka. Soki olingi na poma yo. Lobeli simba ngai. Saka olokona ngai. Tiens Zozo. Tiens. Moi Zozo tiens. Le bas comme ça. Fidedi Lucifer moto nzambe Nazio pambate ekomitang bokonzi na ngai ekola na mabota na renye yango nazwi yo po osalela ngai nakopesa yo nyonso nakopesa bomengo nakopesa nguya na nzela na yo yelanga bapaster yelanga mabota yelanga bato nyonso te baza na posa ya bomengo naza na bosenga ya bokonzi na ngai emata royaume na ngai Fidèle Lucifer ekende mosika ekoma monene. Est-ce que oyoki ngai? Naoki kameta Fidèle. Est-ce que oyoki ngai? Naoki kameta Fidèle. Kobanda lelo okomi servante na ngai. Sois bomengo, sois nguya. Oui. naoyeba vi nanga toloba naza awa na mboka oyo nazwaka mobali ya malonga te vi nanga banda na botama vi nanga ezalaka mabe yo moko oyebi papa nanga azalaki fumu ya mbongo banda papa nanga akufa vi nanga ebeba
leki nanga akoma na mbongo ana Kishasa akoma na bomengo papa kulutu bongo ngai vie ezalaka kaka boye. Merci moi tika na peso yama mwana ngai papa no aki fumu tanga alinga kokufa atindaki ndeko na yo aluka yo abenga yo oya epai na okende epai na ye ndeko na yo azongi alobi ke amoni yo te papa na yo lipamboli nga kopesa yo apamboli leki na yo ndeko na yo yango wana yo vi na yo ekoma yekeyeke. Papa kulutu ezala nde boye mokolo wana namonaka azoya na mbangu natuni ye nini aloba nange eloko te azongi mpe lisusu nzoka ezala nde boye esa nange eloko te papa kulutu apeka ndeko nanga se eloko te mwana nga koregrete te zala kimia koregrete te nzamba kosunga yo. Oh mama nanga Ndeni sante. Kimia na ngula nzambila pia. Papa na kimia makasi ya makasi. Makabaye mukozo mwana. Mazomuna. Nani semo makasi ya olobela tete ya kobakisa te. Abo? Tika pa makaba. Tika. Chance moko yelinga awa. Abo? Oh. Pa makaba. Nzambe penza sali ya kukamwa. Nzambe atika batu te pa makaba. Oui. Nzambe atika kabana neti. Nocho fanda na ngana kati ya ndako awa. Nasala misala nga mike nabongisa bamesa kopangwisa noka porte koko nayebisi ekota papa nakoti akoti na yambi ye nafandisi ye tobandi osambela tosisi osambela nayebisi nga mama naye awa mpona sunga yo naloboye mpo sunga nga ngaloboye mpona kosunga nga alobi naye mpona kosunga nga kati akatalela misala te akoyokela nga mwana misala asunga nga nzoka bongo te nzoka bongo te alobi te naye kaka mpona kosunga to mpona kosunga baeglise kopesa bakiti basete kosomba banini barido ya eglise nde barido akoti barido na biso eglise ebeba papa na biso te ndenga asungelinga ndina bona za kosepela apinga kutunga mbongo $1000 apinga bakiti ndiza bo lobi azoya lisusu na basente ndina mo tika naya osepela mutu ango ayebeli yo wapi se nayoka lisolo na biso keta baserviteur tika lobi azoya yango mondaki na bengaki yo mbangu lobi azoya ifalo yoza nda aya lobi aya lobi azoya lobi alobi te mama nga na bino nakoza neti senti nga panda na kati eglize na bino nakobanda kosunga to mpenza nde nabona ya osepela nzambe basala makambo ndenge na ye yana fanda lobi ya kati mosusu ntongo oyo aloba beta suma bolongo bien nyaka ya tosunga ntongo kobeta susu losambo po ayi basango makambo osali nini aza po soni alakisa biloko ayelingo ndimata bakiti ya sika cortege bakiti ebisinga mama na ngaso apeli ndola oyo etikala kosunga bima merci eza malamu mama nanga eza malamu vraiment moni nzambe atikala bana eti tant tosala ye tant toluka ye amonisa eza bien en tout cas na esengo makasi tant nabetela so ntoma en tout cas ntoma abeta so mabolongo esengo makasi mais lokola lobi oya lobi c'est que nous sommes obligés à courir parce que dans l'assurance na ye lokola apesa $1000 apesa na ba azana bilo muso akoya na ngolobi c'est-à-dire que lui bozana masolo bokosala par rapport à soutien na bonza bongo ok c'est que lobby nous sommes obligés à attendre quand il y a déjà à pour notre ba na assister na yo ndenge bosola vraiment et ça la bien mais dans ces cas les infos à la carte prudent moi maman tout ça dans mon guide moi makambelia ese bana on laisse bana on a monde tout ça donc ils ont au moins photo ça très prudente très prudente et que le roi maman non ça
Tu réformes tout le monde. C'est qu'il y a dans les calmes. Soit Maramba Bezani. Oh, bah, comment on a quoi la personne $1000 pour la soupe à la montée? Si vous avez besoin de beaucoup de pangou, dans un endroit où on a payé, on a un signe, on a payé ça. Bon moté. Dans un assurance, on a confessé le roi à Kabelio. C'est Maramba Bezani. Le Biaka. ndako ndenge komi poussière. Ah, nzambe mokili oyo eza makambo gumona. Amawa fishana na kati ya ndako oyo. Maman. Papa, je t'aime. Depuis quand tu commences à penser ndako? Maman. Siko ngai nakosala ndenge nini napangwisa te ndako tokoma salite mwana mosala azoya lisusu te siko natika ndako ya bato na ngai salite bato alobaki akoya na poko siko nakobongisa te ndenge nini ata mama ata yo moko mwana mosala bozwa na mwana bosi oyo azalaka na ndako bana basi bazali bale na kati ya ndako oyo mwana na yo na yo me bozotika ndako oyo siko ngai nakokongisa te ndenge nini ata yo moko pa mama kama mnoko nao babasi yango oyo oloba mibale baza wapi kasi mama ezali Julia na mama ya Julia nde moto bazawa mama ata yo moko mpona nini ozosala ngai boye mama ata yo moko ata yo moko osala boni no osala boni mama ngena lefe ngena na niveau no moni no Loma boni weko je nazozongisa nini je pense que j'ai mis ça dans le Loma osozongisa nini boni mo makena respect go ndimbisanga yokasi Julia mnina no vile bakoma bolukela ngai kaka makambo banda boyoki ke pato akomi akoya na koko nini wala ba yo komi kotelemela ngai moi c'est niveau le bise mo ko ta mokolo bali bima bali respect kende kote ngai te nzambe na ngata pe bazwa ba misala enfin papa ouais papa mama au juste papa j'étais ma comme na niveau ko mankenga siko mwa msala wana azoya sute pona nini mama ngapele yebite mama siko oyebite siko bino mibale tina nini na fama bino mibale na kati ya ndako neti yo ndenge oza bokosokola basani te okopangisa ndako te olamba te olobana ngana kosoka kolobila nande basokola bilamba te siko kopangisa napangisa ndenge nini mina abapola dia kuti fo watina kotina soki nani ya kobloso ozoyeba te eboya nini okoyeba mama ngai nasengi tolongola kaka wana ya mobali batia ya mwasi po ya mwasi akoki kosala mwana mosala ya mwasi akoki kosala mwa eloko moko ya malamu po yo oza na papa brave aza na Julia ngai sikoyo nakoki kozala na ngai na mwana mosala wana koki kosala mwa eloko moko ya malamu mama botalaka ngai boyi te ndeti brave oyo papa je t'aime sana okimia na oyikamba mona lolenge bepwani nimbisa ngai namoni bokoka misala te fona changer mwa misala mosusu zwa ya mwasi nakoto zomwa mosala yo lobokoza bantu kuli bele baza na mboka bengisa moko ya tovanda naye ya mama na place mbongo kende pa mutu mosusu mama te ya mboka te ya mboka na boyi nani mpona nini mboka na kubenga mutu ya mboka te wana pena ngai na boyi na boyi ngai na boyi yo ozoloba bongo lokola papa ngai na boyi mutu yango oyo yo ozoponela ngai nga mutu na kosala na ye to yo papa oyo eza makaba famille longa na wana longa wana koyo komi chef akokonza ndako longa na wana oyo nyonso kozosala kende pato aza te kozela ngai moko na koyebisa pato ya mboka te ya mboka na boyi olobi mpe bien fo nabengaka ndeko na ngai moko na mboka abenga ya na ngai po bato nyonso mosala bazoyaka awa babetisanga mutu papa oyo ka makambo ntina te ona kuna azoyaka mpe mosala te kokatela te kolekisaka ndenge olobi kande tolobi makambo yango fo na prepare nanu ma ekosokoke toyaki nde mosala na baba baluki
boyebite kuna na cuisine biloko nyonso eza nalamandi provise biloko nyonso loso bamadesu biloko nyonso bakilo bangombe basoso babilo nyonso ya bakuna okokesala bino moko lokwa boyebi te ngana esiko mutu na kolambela bino mama kesanga bongo ah mama arc-en-ciel alors mama ngobula le problème c'est non on a outil quelque part on a coûté un président grâce Panzo Atiti ouais rapide je suis assisté à tout ça il faut écouter na boss Jackson Osui naimba mama na mai naimba yes tala makambo ani sebesa inofo ina lekini église na mwa biloko pino senga lo nyonso ya okoka senga bien la bible mama ko très sérieux ko maybe c'est sérieux maybe c'est toi na kosa te nzamba sala penza nzamba sala rapide fort ah bon tu sais na motali ba sacrifice au sale quand même maman oh quand tu as la sur vraiment ils ont ça là ils sont allés tout maman ni moi je vais aller à ça petit déjeuner ah ouais mais à te porte ça nous t'en côté maman à te porte ça maman bonjour monsieur bonjour venez passer merci beaucoup merci monsieur na sepeli comment na yo ngai obetela na masolo na yo ngai monsieur Deli Makamba na sepeli mon na vraiment par rapport na yo kaki na moni pe na yo biselinga so de makasi. Merci beaucoup mon ami, je réponds au nom de monsieur Fidedi. Ah bon je suis monsieur Fidedi nazali moko na kati ya organisation ya munene na mukili mobimba oyo eza kosunga bato pe basali na nzambe surtout ba communauté. Donc notre objectif eza kolongola ba pasteur na kati ya pauvreté na kati ya molili na kati ya bopasi komema bango na niveau élevé. Tu sais, le Dieu que nous servons c'est un Dieu de bénédiction. Nzamba mapamboli yango apesi biso na organisation na biso makoki natalaki lokola communauté na bino eza communauté ya munene mais eza na lisungi te nina yebisaki ba autorité na ngai il faut batala pe kaya communauté na bino ndenge moko na yebi communauté oyo sert rovia fidèle de Makisa Zalaka communauté oyo ba ouvrier nyonso tu ya imprimerie solution Africa bana monsieur Gelor na monsieur Regen oyo bazalaka yango nakutanaki na mama prophétesse arc-en-ciel na solisaki ye azalaki pe d'accord akoti na kati ya organisation na biso nde ye pe ayebisaki nga alobi non papa naza na bandeko na nga oyo na lipamboli oyo nzambe atindeli biso bon mpe basali nini babénéficier. Alors sans plus tarder, j'ai pas vraiment de temps et naza na émission moko oyo ingénieur Jocelyn hein esengeli a filmer donc bazozilanga vraiment nayaki juste namona yo soki yo pe oza d'accord ya kokota na kati ya organisation na biso dès maintenant tokopesa yo pe okobénéficier na ba bien pe ba avantage nyonso tout oyo organisation na biso ebongisi pona bato so tout oyo bakoadere. Merci beaucoup. Ah merci beaucoup monsieur du temps pour comprendre malamu. Tu sais nzambe oto c'est la base dans le coup parce que ils ont nzela nzambe ndi a permettre de kutana mama mama ba kutsa na ngai sura inaiba organisation siège na bino obo s'installaka eza wapi sika oyo bino bozali obato bakoya omona bino eza wapi otomonika yo moko seke boza ebele surtout ba place siège na bino social ezalaka ndenge mabete permettre mpona mutuna. Merci beaucoup mon ami.
organisation de choses partout. Ils ont bisika nyonso. Donc place tout ça, place yango pesa nini ezali. Donc organisation na biso ezana endroit fixité. Ils ont partout. Donc tout ça international. Il suffit kaka muta okota andima ka kusa nini kokota. Dès que kayo ndimi, ka place yo ndimi place yango pesa nini ezali. Bon, ah, comme vous êtes international papa. C'est que dans le salon on nous a mené à PCBino recommandation à soutenir la communauté. Nous sommes en PCBino. Comme vous êtes international, c'est que le on a douté parce que lobby écoute. Si y avait des gens na CP là qui n'a apprécié qui déjà. C'est-à-dire que ngai na yé na côté na ma communauté on a soutenir biso pour musala auto sala qui est liboso. Pour évangile ça fait papa na ngai. Mais évangile ça c'est na mamono. C'est-à-dire qu'on est d'accord, on a appris à nyonso donner nyonso bolo to sala auto tambola to panza sango to sala to sala nyonso. Pas d'accord, on est d'accord. Là on demande puis ça pose ngana ni d'accord. Merci beaucoup, comme nous sommes d'accord, en âme et en esprit. Et alors, comme maintenant, nous allons bénéficier de ce avantage de l'organisation de la société. Merci beaucoup, c'est merci. Kinshasa, Brazzaville. Et loko lukaki yango yo eye mwana mboka Serge Fidedi Motonzambe amemeli bino Fidedi Mauvais Production. Fidedi Mo Production, agence de production de cinéma, publicité, marketing et qui fait la couverture de vos événements. Ozana maison na yo, ozana église na yo, ozana parti politique na yo, ozana entreprise na yo, olingi basale la yo, marketing via terrain, na ba réseaux sociaux, na ba télévision, contactez Fidedi Mauvais Production. Na Fidedi Mauvais Production, toza kosala ba clip ya malunga, publicité ya haute qualité, ba spot ya qualité supérieure. Fidedi Mauvais Production aza na ba agent na ye sur terrain. Oyo bako salela yo marketing ya qualité, bako salela yo publicité ya qualité, modération, danse, ballet, tout ce qui fait en sorte que l'événement na yo est bien reçu. Yaka na Fidedi Mauvais Production. Pour contacter Fidedi Mauvais Production, benga biso na plus 243 90 74 50 400 plus 243 90 74 50 400. Fidedi Mauvais Production, c'est la réussite de votre business. Nini Kai Fidedi Lucifer Moto Nzambe otunaki ngai siège na bino ezalaka wapi? Ndeka pona yeba. Ndeka pona yeba. Pardon, ndeka pona yeba. Malamu. Sikoyo oyebi oeza siège nangai Fidedi Lucifer Moto Nzambe. Makaba obanga olukaki bomengo zwaki mia mai deje se sopanaki mwa lokota ngo lisusu ezati te makase nakoti na ngano te nazonga nakoti non te na tuneka kazaka pona tunna koti te na tunika kana na posona tuna pardon nazonga yoka awa soki osi okoti okobima te otunaki ngai awa nde eza siège ya bomengo likolo mpe na se eza ya ngai bozwi nyonso monaka na mokili bato baza korule na mituka na bamampango nyonso eza ya nga ngai nde napesaka bozwi ya mai mpe bozwi ya mokili eza na mabuku na ngai Fidedi Lucifer
moto nzambe. Sikoyo osi okoti soki omeki na olia yo. Pardon, Fidèle, pardon, maître, pardon, nazonga. Makaba, olingo kufa. Soki te kanga monoko noka place hotel wana. Ngai Fidèle Lucifer moto nzambe. Yoka soki oningani lisusu na kokoka sikoyo, soki oningani nasoboma yo epai na ngai, eske ezalaka yeba deja okomi disciple na ngai Fidèle, nazopesa oboma yo ndenge napesi ye. Kobanda lelo bozobanda kosalela ngai, nazala posa bodepeple peuple wana bakoma kogumbamela ngai. Bapaster nyonso na mokili bakoma kosalela ngai Fidèle. Mabota nyonso na mokili bakoma kogumbamela ngai Fidèle. Nazopesa bino nguvu, nazopesa bino makoki nyonso. Oyoki ngai? Oyoki ngai? Est-ce que oyoki ngai? Oyoki ngai? Tia loboko na yo. Wana eza batisi. Sikoyo boyoka ngai. Boza badisciple na ngai. Bokende na mokili wana. Bopanda sango malamu na ngai. Bolongola bato baza kotia bana ngai makelele. Fi na ngai makelele. Boyela bango epai na ngai. Na bapaster. Bapaster o baza na lokoso ya mbongo. Boyela nga bango. Bato baza na posa bazwa bomengo. Boyela nga bango. Nalingi royaume na ngai etonda na bato. Nalingi bokonzi na ngai eleka ya kote wana. Est-ce que boyoki ngai? Est-ce que boyoki ngai? Est-ce que boyoki ngai? Comment t'as fini? Sikoyo boza. Il nous faut à Kinshasa imprimerie Solution Africa. Imprimerie Solution Africa. Et imprimerie Solution Africa. Et na ba service ya qualité. Na lobi bien ba service ya qualité. Maman, papa, pasteur, honorable, monsieur le président, quoi que ce soit l'organisation Uzana Bosenga, basalela yo, basalela bino, biloko ya qualité. Yaka mbangu na imprimerie Solution Africa. Imprimerie Solution Africa ezako salela bino ba impression na ba support nyonso tout, page, banderole, képi, polo, Lacoste, chemise, drapelet, tout ce que vous avez besoin ici na imprimerie Solution Africa toza ko salela bino yango. Kimambango n'imprimerie Solution Africa. Solution Africa ezwami na commune ya Gombe. Tu le dis bien, Solution Africa ezwami na commune ya Gombe. Juste na rond-point Kinmazière, avenue Tombalbay, numéro 12. Pour contacter l'imprimerie Solution Africa, appelez-nous au plus 243 90 49 27 384. Oui, entrez. Oh, bonjour Thomas. Bonjour les hommes d'aider. Eh, papa Nanga. Thomas. En tout cas, Comment on a la Bible? oui.
Ce qui a monté papa. Et tout le monde a la pizza, papa n'a. Vraiment. Tout le monde couleur kitoko. Vraiment. Prenez place. Mais Nasbi, moi t'as médité le balance, mais t'as mongolais, puis ça m'est naï. Éternel de Tout-Puissant, Natiki Boye Yabasalin Nayo, Namaboko Nayo. Nous avons notre assistant personnel. Tokosola, Tokosola, nous allons le Kumono, la Kombonaïs. Amen. Amen. N'engni vino. Visite Nabino. Salinga di bien aussi, donc c'est un bon délire. Oh, juste vraiment la nuit penabima. N'écoute na mon père spirituel, les révérends, Pati Kembo Limwana. Juste dans la campagne, mon coin nanji. Donc mon c'est que vino boano kanga makolo. Mais solo. Oui. Dans la bonne machine là, tu n'as pas changé même. Je n'ai pas vraiment l'envie na. To manga pe makolozaki na nzela. Vraiment. Ko makaka yobi musala oyo. Nzamba pesa biso ndi amoni mama akansela yo mona na ndako. Donc, à solliciter ma solo c'est vraiment très très important. Bon. Et tout le but au monde yo, tout partager ensemble. Bien pai. Na kenda ki pa makaba. Oui. Na auto swelisaim. Makamu kuna zali na mamuki kaka. Vraiment. Yango na Juliet to ya pa na auto ko solo to partager. Makambo ezali. Makambo eza boye. Tala na msala nzambe. To umini makasi. Vraiment. To zwelote. Tozwelote, tomeli. Bakokota ba jeune, ba veiller eloko moko esate. Mais nakutani na mutu moko. Oya kosunga biso. Le patron, comment passer? Y'a tika mosale, l'homme à la place.